Dipine, bonjour. Bonjour, papa. La monnaie opena. En forme, hein? Ouais. Tu as le mot là, tu as loco. En forme, hein, Dipine. Malem, Dipine. On s'est kala. Voilà, ah, ils ont koseka. Donc, vraiment, ah, ils ont koseka ma casse parce que famille Libota, toi, tu as la likamou. Tu as la likamou. Yango Tolobaka. Shalom, shalom, shalom. Voilà. Toi, les camarades, tu dis puis là, tu vas dans absence na yo, malgré tout le monde peut bande qu'on a média parce qu'il faut loba. Absence na les alaki pena, makasi dit pina côté hôpital dit pina boy. Maintenant ça va? Ouais, merci maman. Donc papa Kobetos, la belle qui makasi maman. Donc santé dérangeant qui ngai. Et là, moi, je suis le bi que pour nani toko kozala imite mama mabe. Pour nani. Donc mutna mutu ne to mon papa gérer mutna mutu azana mutu na ye o fan na ye o adina. Est-ce que vous comprenez? Le ko la ngala linga fan na ngai zali mama Belvi la patronne. Le fan na ngala za star na yo. Le star na nga pardon. Le star na ngai inde zala déjà mama Belvi. Comment yo okoyoka ki jalousie ozana posa batubaya na kana binu. Est-ce que vous comprenez? Ah, ba on va ça posa batubaya na kana bango. Kana bango. Ah, yo okoyoka ki mitema mabe okoluka kete ba o bazo bela mama Belvi to sanini to tcha bango ni to kota kota banda. C'est qui te côté. Pourquoi il y a autant de biloko mabe na nzoto? Pourquoi on a baby sa baninga? Ngani na za boyenga muto ko boyisa mama Belvi. Azate. Pona moni passe na kokenete kaka ye kaka. Yene nza batini biso a na mokina monde a pe na Congo posa ni asunga biso na monde a. C'est ça. On a un film bien, mais so bien. Les armes de la guerre. Maman. Vous autant le film qui n'a sentiment. Donc, on sentir on compte peu on changer. Si on a bizarre mabe on changer. On y a bien on joie, on mabe on boire. Quel niveau de film ndé voilà. Oh maman Belvi. Voilà, tout le monde malamoko 11e épisode est cool. Voilà, continuez à me koloba. Voilà. Donc ça bien été ngana belaki. Kolongo na zaki awa. Voilà, toujours ça les bénissions awa. Na si na kominda ku nabandi koyoka malili kaka na nzela nazokota siko aveni nakutani na mutu mo bofale mpe nakutana tika boye kokutana na komi na ndako bofievre mais yebisanga lelo oyo ndenge oza wana donc balobake yo okufi batio na badesine oyo okufi tout ça normal eza normal te eza misala ya mutu tozomona yango so lokola biso bafamille bota toza lokola biso toza boye bon mutu boye lokola afingaki yo adesine oyo ke yo okufi po biso tosala nini tosala moto mabe oyo tokosala parce que yo oza victime kotala lelo makambo basalaki yo. Ça montre que les gens sont confirmés que sur internet, tout ça la bandeko baso kota kibunga. Baza ebele. Ko bois que la bandeko malade. Ko kota batu banda pourquoi? On pona nini? Eza ki toka ba proposer ka ona kana bango. Oh bika ona kana so mta boyino ko ona kankuna et comme problème. Ya bango kuna ki paranete. C'est comme si pour dira tika ka bango remercier bango. On comment bevel ngana été. Ya bango kuna. Ya solo. Ya bango kuna dipine. Ngana ni ko miniature. Ah, ni ngaba matcha ngana miniature. Ngana miniature. Alors suka nango ba fingele batu. Ala ya sengi bango remercier bango. Remercier ba mida. Ba essayer de Panama. Au moment où yo bazo finga tina président Elombe. Allez ngana télévision répondre ba auto ça ngote. Auto ça ngote papa zo kambana. Monengo zana. Ozaiki na bane belé au cadre. Na papa gérer. Mwana yebe esprit na ye. Mwana bi caractère na ye. Mais mwana be bizalé. Après ba papa kabola bala te. Na libota mwana kabaka te asa mwana mabe. Migra. Oui. Tota la scénario to bi. Azo komandenge nini. Il faut otala eloko muninga o. Ebo so na bande kotala te ngana bino to songi to sali bagadi. Ah. To ça toujours na musana biso. Dans niveau gadi o to sali. Fano félicitations après ça mbodo. En tout cas. Yo kama yele. Kilelo na mata. Kilelo. Au moins muninga azo pas gérer azo sala vraiment musala. Kama zo muninga bongo suma azo sala te.
Oui. Président Lombe à ça n'importe qui. Essayez vraiment qu'on réponde de Bango. Et puis, Bano, nous sommes en fin de président Lombe. La base, tu as mis balle à ma longue, le Lombe. Jamais. On a mis dans les essais de balle à ma. Non, bah, on se soit, ma catula sauf, il y a capella haut. Non, on se soit, il y a ici, ma pelle. Non, on se soit, il y a fruit d'ici, ma boucle à mine. Donc, à table, tout le monde, ça va pas la balle, on va président. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure au besoin d'Abisso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207 de la presse. Nabatak, vous comprenez que je suis avec Dipiné, maire d'Io de l'année. Dipiné, Oyo, Tozarane à chaque fois. Tozaraba analyse, tout à bordir. Par rapport à l'émission Nabino, ma solo ya Belleville. Ma solo ya Belleville, émission Nabino, Tosta et la Rabino. On a retenu Sabino ba news ya Belleville kandi tozotali Sabino makambu Belleville kandi to sala et surtout que ba film na ye oyo lelo azali Poutine de l'écriture mama koma mama morote mama arai goshi motema mabezo sala bango pour Belleville lelo za na succès ana makambu azana pifo yango monso mona lelo ezobota mutema mabe. Merci beaucoup na bino tout bolanda biso na Active Final Télévision. Merci beaucoup na bandeko bolanda biso na ba chaîne oyo partenaire pe bozolanda biso to ezali musala o tozali ko saela bino bozo sepena na biso même tina ba page même tina ba TikTok. Merci beaucoup na famille bota nyonso o boza de partout au soutenaka ngai wa bino Jerry Kobetox papa kuluta famille pop ya famille bota et je suis là pour na saela bino musala dio ya kitoko yango yo to songi lisusu parce que nzambe nde mokonzi nzambe nde champion ata osali neti osimba nzoto ya mutu mais nzambe akolakisa ke asa mutu na ngane munasala dipi na yo tozana ye lelo tokosola na ye par rapport ya ba film ndenge ezokendele par rapport pe na oyo batamokili bameka kosimba nzoto me basimbaki molimo te tokosolola ngo parce que mutema mabe komi na internet oyo lelo yo kumisaka Belleville yo kumisaka Sila yo kumisaka Dinana yo kumisaka Insine ya kobwakela baninga malade ezaka mpona nini ya mutema mabe boye mpona nini bano baye na kindoki na musala ya media bobongola mitema bozongisa Yesu na motema ekosala bien. Merci beaucoup na mamita Dina de Belgique. Merci beaucoup na la mama chérie ya Mwasi famille Bota ya Londres. En tout cas botelema na mabondeli. Merci beaucoup na mama José Lusadusu bambote na ebele. Merci beaucoup na Bibishi Yesanga ye tozakane kuna tozakane pesu awa. Donc tant na lobaka kuna na awa batu bayebaka déjà. Mamicho mama mamicho na Monaco pe tozakane kuna tozakane pe awa leti dipi ne pe tozakane awa tozakane pe kuna donc tolata pena complet voilà tozana dipi ne migra malunzi merci beaucoup na réalisation pe montage camarade na ngaya depuis Mogondo oye ngaka na migra na fali ne tozakana na ba camarade to umela depuis 1900 tropicana en tout cas nazo pesa ba condoléances belé na famille Kibambi Mobimba to perdre ndeko na biso Lik Kibambi vraiment ça passe en tout cas bato média boye baké fils biologique ya papa la biso Kibambi atiki biso donc mes condoléances vraiment na la famille Mobimba et puis na bande konyoso dipine bonjour papa na moni opena en forme hein ouais tira longola te mo eloko en forme hein dipine malembe dipine oseka kala voilà ezaka koseka donc vraiment ezaka koseka makasi parce que famille Bota to atana likambo na mudote yango tolobaka shalom 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 voilà to ali kama mudote dipine to banana na absence na yo malgré to moni pe bandeko na media parce que faut loba absence na ezalaki pena makasi dipina koto hôpital dipina boy maintenant ça va ouais merci vraiment donc papa Kobetos da belaki makasi vraiment donc santé dérangeaki ngai eloko moko ti oloba awa motu olobi ke mpona nini tokoki kozala kimutema mabe mpona nini donc mutu na mutu nde toza mo papa Jerry
mutu na mutu azana mutu na ye o fan na ye o alinga est-ce que vous comprenez lokola nga alinga fan na nga ezali Maman Belle-Vie la patronne donc fan na nga za star na yo star na nga pardon donc star na ngai nde eza Maman Belle-Vie comment yo okoyoka ki jalousie oza na posa bato baya na kana bino na biso zo comprendre ba on va posa bato baya na kana bango siko yo okoyoka ki mutema mabe okoluka ke te ba o bazolobela Maman Belle-Vie tosala nini totya bango nini tokotisa bandako sisa kitoko te pourkoi yo kotambola biloko mabe na nzoto po wana kobebisa baninga ngani naza boye nga moto akoboyisa nga Maman Belle-Vie aza te mpo namoni mpasi na kokende te kaka ye kaka ye nde nzambe atinile biso awa na mokili na monde a mpe na Congo mpo asala nini asunga biso na monde a c'est ça film bien makambo nyonso bien leti arme de la guerre biso otala film okoki na sentiment donc ozosentir ozokota mpe yo moko ozochange soki ozala bizaleli mabe ozochange oyo ya bien ozozwa oyo mabe osala nini ozobwaka tala niveau bafilme ya ndenge wana oyo Maman Belle-Vie voilà tomoni mbala moko 11e épisode ekoti esinale biso 16h30 ebeti famille libota 11e épisode ya filme na bino ekoti bravo Maman Belle-Vie spectacle fanatique na Belle-Vie Kandi le possible n'est pas Belle-Vie l'échec n'est pas Belle-Vie famille bango to boaki bango na molimo na bango bisika bikauke voilà continue makambo ande koloba voilà donc eza bien te nga na belaki kolongo nazalaki awa tozosala bémission awa na sisi nakomi ndako nabandi koyoka malili kaka na nzela nazokota sikoyo aveni nakutani na mutu mo bofale mpe nakutana na ye tika boye kokutana nakomi na ndako bofièvre ebandanga donc simba donc nazalaki vraiment sérieusement donc selon les informations toyoki babi batindelaki yo mpena mutu abwakela o malade badéposeki yango kodépose kaka makambo internet oyo kaka mpo ozolobela Belle-Vie kaka mpo ozaleti asali nini asali nini mutu na mutu alobela star na ye lokola ngai kutu mutu akopekisanga na alobela star na ngai Maman Belle-Vie aza te mutu mutu yo lokola osepela na star na oza na star na yo me biso koma biso tokozwa likanisa mabe te tokokanisa teke yo lokola bato opesa na exemple yo bazofinga oti bazosala bamosusu baodesine yo na bite tozomona bazolobake yo okufi me yo oza na bomoi bazobake na mayele oza mayele te oza zoba me oza na bomoi parce que mayele oyo yo oza nango mosusu baza nango te mayele ope napesa bango baza nango te me yebisanga lelo oyo ndenge oza wana donc balobake yo okufi batie yo na boye badesine oyo okufi tout ça normal eza normal te eza misala ya butu tozomona yango zo lokola biso bafamille libota tozala lokola biso toza boye bon mutu boye lokola afingaki yo adesine yo ke yo okufi bo biso tosala nini tosala mutu mabe oyo tokosala yango te kosala mutu mabe kele ndenge badesine yo ke okufi tozala babantu ezosala yango te tozaka na télévision tosala nini toloba mais yo ozoparvenir ke ozobwakela mutu maladi mpo mutu wana akota ndako mpo asala su mosala te akota vraimen okota yo okotisa mutu na ndako yo oza nzambe te ese yo okotya point na vie ya mutu jamais papa jéri nana akufi te yo otyeli ya liwa yenda kokufa au nom de Jésus comment ntango ozosala eloko ya bongo ese conscience no ezosala oteke oyebi oza na bana oza na bandeko oza na famille ozolukela mutu liwa dibine me kotala lelo parce que yo oza victime kotala lelo makambo basalaki yo ça montre que lelo ozoconfirme biso ke na internet toza na bandeko bazokota kibonga baza ebele kobwakela baninga maladi kokotisa bato bandako pourquoi okopona nini eza kitoko baproposaka oya na kana bango obika oya na kana so mutu aboyini koya na kan kuna ekomi problème okoleka na télévision oni kofinga bato obanona bato bongo soki biso mpe tolobike lelo ke tobana banduki oka Maman Belle-Vie azolinga biloko te soki lelo Maman Belle-Vie abike bana na ngai a partir ya lelo eloki botire minduki oya bango kuna kipakane te c'est comme si po ndira tingaka bango aremerciaka bango eloko Maman elingaka te ya bango kuna dipine nga na lingaka miniature
nani ngaba machanga nani miniature alors suka nango bafingeli batu alaya apisengi bango remercier bango remercier bamida ba essayer de Panama au moment oyo bazofinga tina président Elombe eloko wana soma esalanga pasi moko otoki kofinga président Elombe te balobi ye mtabimisa société dipine ko bandi théâtre kaneske yoka lisolo ngo bandi président même mtabimisa sila te ba déjà président Bodo selon les informations kozanga koyeba nde esalaka bango nde kozanga koyeba oui kozanga koyeba mais kotala pe mama na bango atelemeli yango te omoteke ye pe ondimi vraiment ndenge aza wana akofanda nani Bodo te nani Elombe esoki osi président Elombe akofanda vraiment arépondre matande wana baaniveau mona te oui anata wana te alenga na télévision répondre ma auto sango te auto sango te papa azwaka bana omo ndenge ozana ozalaki na bana ebele oyo cadre papa génie mwana oyebi esprit na ye mwana oyebi caractère na ye mpe mwana malgré balobaka papa kabolaka bana te na libota mwana akabaka te aza mwana mabe mwana akipaka bapara te aa mwana mabe mwana aza maboko makasi aa mwana mabe para sasaleli yo nyonso esala para mwana alengana afingaka para oyo alakisaki mosala aza mwana mabe o président Elombe akotelaka Belleville mpo akabelaka ye mais siko akabelaka ye ya bino loni ezaka akabela président esa nini biso tozala bafamille ati ngai nafandaka mona mama na ngai lie nini sekala kende kobetele tu mare biso bana mibali mbongo ezaka ya biso na bafamille na biso na basi na biso mais ngai nakapinga yango alie nini fo nakende kotala ye siko yo mwana mwasi ozokipe papa biologique ya art na yo te epuis ozorate lipamboli baneglijaka papa te ata ndenge nini ata mama baneglijaka ye te donc dipine to conclure en tout cas lelo basimbaki nzoto na yo e basimbaki molimo te nayebike mapaster asali mosala makasi mapaster atubaki asali musala asali jeta na bi mutu azolinga simba famille na ngai mutu azolinga simba baleki na ngai ye nde mutu akokende zela na apa mapaster bokenda kotalisa te otalaki bomonaki mutu biso ka nzambe kaka siko bino mpe bolobi te ye na nzambe ne na asambela na église o moninga asala mopeso misela te dipine nanyo onobebisanga te nga nasambela na église dipine tika tosimba na we todesina biso okomi mwasi na mobali na bianka ya mibale lisusu ye ekoswa bino bokosouffrir nga nasambela na église o moninga asala mopeso misela ici les paroles s'envolent les vidéos restent moto akufaka te eza kopike bacrise na kosambwa donc ma pasteur aboyaki bozongisa revanche alingi biloko wana eboleleyaki quand même pas nzambe non ye moko ayebaki amonade ya moto yango ye moko osala bapriere mpo ngaka motema mokuse po soki ayebisinga kaka lipine mpo nayebi nanga deja oyebi na yo nayebi nanga moto abo asali yo bongo oyebi ye nayebi bino chanze nga nayebi yo ero mokangi liputa deja oke oluka nanga nasala yango nanga nasala yango eza vraiment événement moko ngai moko nanga nabenga na bajournaliste nyonso tofilme yango direct bachéri mutu aye mpo asala mabe déjà asala mabe déjà kosala te asali siko mutu ndenge alobai encore ye te alingaki te alobi non dipine mikumba ndenge mutu wana asaleba ye akozangaka kimia akozanga kimia okozaka kozanga ata maya pamba opombela yo osimba ngai ngamona ma famille na otanini omona malamu te na chiluba mupongu te mupongu te ozomona tatataka na tucipa we wa fuluka wa mona chiba ujulo wa ni mishi patuka tozongi ça retour à l'esprit et puis et voilà les autres tozana dipine en tout cas sengo mingi je crois bien la prière à maman Belleville na ba prière merci vraiment maman Belleville la patronne merci maman ce ba simi mwana na ye maman merci vraiment maman tika mwana te prière na prière en tout cas merci
Mama Nzambe apambolo na nyoso salaki pona nga. Nga siko na lobaki boye. Yo babino bana basi yo boye na kisi na internet. Etali bi. Kosa na liboma na kolia ona nganga nao. Ngai na kolia ona nganga nao ya. To déjeuner. To ko déjeuner na bino. Kosa na liboma. To ko déjeuner ka to tandi. Puis na na famille, déjeuner pasteur, boye. Ngai osalinga mabe na ko zongi selo mabe na sa na église o basa musa mabe. Voilà, Dipine, je crois bien dans tout ça. En tout cas, nous avons bolingo. En tout cas, merci pour la bâtonne. Surtout à Poto, on va benga. Dipine, na bateau pe mobenga ke. Obotine ki pe moi katuku bianza. Zamba pa mola bino. Famille bota mobile. Famille bota. En tout cas, na sengi bino merci vraiment na ndenge botika kingaite. À chaque fois, ernyo so bozo kotalanga vraiment. Jemima ibele vraiment nzambe. Malgré pas à qui toucher. On est pas cané na bino zaki sera bana basi. Riana Chole. Asimbi epe kote kuna. Nzamba sali. Asali. Bianca. Bianca pe basimba ki. En tout cas, de bakandela bino bana basi ya. De bino bozo déranger ba makasi ya. Bozo déranger ba makasi. Et voilà les autres ça na yo. To solo la nanu. J'espère que film ya Maman Belle-Vie ou azo tourner Armes de la guerre. Je crois Armes de guerre. Je crois bien les autres moni siko et to cinéma parce que biso au moins na mutu alobelaka sila maza abonné à chaîne à sila. Ah oui. Belé. Oui. Azobelaka sila mais aza abonné à sila te. Ouais, bah fait belé. Biso ce qu'on a omoni to moni la famille to moni so kota ne koti na michele 11e épisode ekoti. Ya mwana ekoti. Voilà, Armes de guerre. Tala histoire on est Maman Belle-Vie komi. Histoire moi zo tourner tout autour ya famille moko, famille ya papa Kofi. En tout cas, ce qui conseille au pesa la bateau basala ka ba scénario pour pas benga ko ba film. Okolo ba bango nini parce que Maman Belle-Vie en tout cas azali tous les comédiens en mieux. Tout le bango ta bombe. Donc vraiment voilà toute la réalisation. Voilà la réalisation vraiment nini 11e épisode ekoti. Voilà. 11e épisode ekoti to ke dipine. Na zolo ba conseil nini ko pesa. Donc conseil na pesa kaka vraiment bozwa éducation malamu bozwa oyo mabe botika ba tricher ba tricher et que ça la bien biso c'est pas tout bo tricher pour beaucoup bato o baza baloba o baza bon finga nzambe ba tricher pas ça nini kasi ba ko bato mayelex nzambe ba oyela ona bordi te ba nga bordi ba nga bordi zela na tricher zela iso ba nga bordi nga moko munoko nga pona beta bordi elo oni yo ba nga kati non nga na beta nga bordi te voilà solo laka voilà to challenge lex na ni ko sa ko tricher ma belle lobi ba c'est belé s'il a pas ko tricher bon pourquoi pas ah bon s'il a ba c'est belé bisalu ba oswako maps ba oswako a tricher Belle-Vie oui à apprendre quand même oui à oswako kitoko to continuer donc dans un peu ça va conseil baïa bata la film on bata la en tout cas ngabe état que scénariste total y compris na migra total scénario to bi azo commander nini il faut que tu le comme muninga et bon ça na bande ko tala tenga ngana bino to sali bagagi to ça toujours na musa na biso tel niveau gag to sali fano félicitations après ça mbote en tout cas yo kama yele kilelo na mata au moins muninga azo pas gérer azo sala vraiment musa kama zo ba muninga bongo suma zo sala te suma sala su te akoma jale la sila suma akoma jale ça se tete mta jouer rôle makasi bongo ya ba pigeon voilà en tout cas conseil à Pessi famille bota ngana bino rendez-vous ezala ka boy ngana dipine ensemble tozo tanga ba nombre de filles à Maman Belle-Vie ba nombre de filles à Maman Belle-Vie je pèse bien mes mots lelo yo soki si la zota la matin ezali po batu baso fingele batu ebele dites amen oui amen lelo yo soki lelo tala bazolo bo Belle-Vie a boosté ba abonné na chaîne OK ezali baba kuku ne ba désabonner kuna ba ko s'abonner pas Belle-Vie voilà les amongo et là on est pardon la cachoté au moni papa lombe pe ba fini papa lombe siko yeba que papa lombe
azana bafani na ye oh pe bazalaka balingaka papa elombe siko batali siko bato wana basali bafingi papa elombe opération 500K osala likambo il faut réfléchir ese likambo nazosala ekomemela biso malamu be ememela biso mabe voilà tala baokimisa babone na biso tala niveau biso tozoyamba tala nayebisi yo naza na bakuku moko conscient na koyambe na émission oui abakuku conscient famille bota rendez-vous ngana bino nazoyembela bino abakuku conscient azoya koloba makambo nyonso vérité bientôt là bozala toujours connecté na bachaîne na bino papa Kulutu il doit recevoir un abakuku conscient qui réfléchir bien azotala yebi makambo ndenge ezokende voilà azoya kosala la différence entre Sila na Belleville je vous donne rendez-vous voilà Total Isakelelo Belleville Zotala. Premier épisode, il y a armes de guerre. Syndicat. Syndicat. Premier épisode. Deuxième épisode, il y a armes de guerre. 83K. 83K. Famille Bota. Famille Bota na bagini. Série 1. Chiffre 1. C'est pas mon chiffre 1. Et ça liboso. Après 9, 7, 8, 8. Et ça nasima. Toboy makambu ya ba série ya ba 8, 7. Dans le deuxième épisode, 183K. Donc cela veut dire 83 000 vies. Troisième épisode, 77 000 vies. Donc cela veut dire 77K. Te kokoya te ya. Kokoya te. Yo so so koya bo baba kuko bazotala awa tala Belleville. Ni bina so koya te. Ciao. Ayo dessiner na ko voilà. Quatrième épisode 100 quatrième épisode 73K. Cinquième épisode 71K. Sixième épisode 69K. Septième épisode 66K. Huitième épisode 64K. Neuvième épisode 55K. Dixième épisode 1 jour 77K. Onzième épisode et où tu comptes à Siko. Famille Bota. Famille Bota, c'est na Bota la Bota. C'est là dans famille Bota Bota la film été. Mais au-delà de tout quand on a vie oyo. Toleki kasi. Toleki kasi. Dit toleki kasi. Toleki kabango. Toleki kasi. Atanga bakumba bango. Tanga koma mama bête. Alinga la bakumba na. Bo toleki Beckham. Toleki bango. Toleki Bissal. Toleki bango. Toleki Bissal. Toleki bango. Depuis non sans problème nae. Oh. Nefini. Asa ser na biso. Ngana yebi na maga ba Belleville ya lobby. To batela ye. Ngasa ni ngalo fini. Asa obi ka Belleville ya lobby. Asa Belleville ya lobby. Belleville dirija ye. Akocha ye. Ala sende ba commencer na. Oui, eza bongo. Eza bongo. Apexa ti on retourner ba film abatwa. Oui, eza bongo. Mais to batela ye ya. Kasi oui, ngalo lobby ke eza Belleville comment dire. Na kofuka melo. Lo bato batela bisalo. Oh. To batela Belleville, to batela nani? To batela ye po ko sala Belleville ya lobby. Kasi te comme nga lobby nini? Nga tanga na ba. C'était bagarre obi que ça na sepelité à c'était bagarre. Oza coaching na yo. Oh, c'est nga vona ofana. C'était bagarre ser na ngai Mireille Touba. Oh, nga ofana la télévision ba tanga ba comme nga télévision. Ma top. Ma top. Ya. Ya Milo. Ozomona. J'étais chaud. Je t'aime. La charge na bino. Miga. Épargner la setine na ba musete baga. Na dipi na pour boy kotaka ko. Na ko gate comment na munoko sina elimu. Eh badi baba. Eza nini? Elimu ba kombo ya. Badi baba. Voilà. Donc on a la 11e épisode et on compte à Siko 10 minutes 1 quart. Yoka. 10 minutes 1 quart. On a gagné. Belleville. Maman Belleville qui va aller ça au Sénégal. Il y a la tout. Belleville. Qui est-il? Maman Belleville. Qui est-il Belleville? Maman na bota maman Belleville. Maman na bango na papa bango. Baza wapi? Bazali na kunda, le baza honoré. Batiki délécanté.
batiki moto matala na te merci pour maman Belvi moni na bango ça na kimé vraiment na ndenge ba bota mwana mayele tuna na bitu na kani soki mama ya Belvi aboya ka butu ya papa ya Belvi de to so Belvi te na théâtre de to so ba comédie bele ngaba za na match ngaba za na problème ba problème chasse maman animaka butu na papa pour les lotos ça na Belvi dites amen là vous êtes amen tout le monde est là non beaucoup Ntungu eko toko ça c'est mission de masolo ya Belvi voilà tu as ko finga te si la bisala za serre na biso mais azali Belvi ya lobby to batela ye nzamba ko sala ya ko sunga ya ko bandobeta ba nombre de filles au Belvi so Belvi nzamba ko sunga ya ko sala ba 4 films au Belvi sala par mois nzamba ko nazo mona si là na ba 2030 ça commence à ba 4 films ba 5 films na 2030 nzamba ko sunga ye azala star ya posé le quoi Belvi qui bouge pas trop devant des fanatiques ça m'a passé ça va obi non depuis non bike yo non c'est non ça n'a bien omoni maman Belvi omoni ko zala na humble na silence dans tout en général obi ezaka fo botama nango oyebi bien moni ma Belvi na zana wa botama nango siko so oyebi ke mutu mobo a copier ma Belvi eza moi passe voilà émission na biso vraiment lelo migra malundi na invité so signaler biso to komi na suka to ko faire bon retenir eloko moko boy Belvi kandi aya na YouTube pour ko sala matala na te pour ko sala buso bate na moni be information moko bimi wana o Belvi asu ba visa Belvi asali bo Belvi asikeza la raté soki Belvi asunga na ye soki asungi oui Christian Shoga zongisa Yesu na mutema Christian Shoga zongisa Yesu na mutema mon frère omoni muto mutema mabe makamneno sote ko mabe zongisa Yesu na mutema ba comédie belé soko moni bango ba osilika est-ce que Belvi mutatinda ba président na banyokola bino ngasi ko eloko esanga pasi vraiment bato bazala bien na maman Belvi ka bango ne ba ofinga et c'est la maman Belvi tanga non ça ba film mais peut-être biso ba dipine ba lobe biso te to so na logique siko bato wana la plupart oyo o ba ole kana ba réseaux sociaux ba ofinga maman Belvi bato ba babina pe na majabu comédie oui d'ailleurs ya solo ka bato wana ba ya ba mbonga maman Belvi ka bato na ba tourna na moko baganga mwana mokela motete na ye obi baganga mwana mokela tipile obi walo ba mwana mokela motete natuni grâce luzolo frère de Régé Chanza salaire Chanza obi certes était mutaloba bongo donc loba na yo za la raison bato balia bazala toujours bato bazala biso tozaka na biso te bato bazala na biso te embadi na biso bango ba consomma boliambo na ebisi yo boliambo chaque bona ne bazoke no suwa bilo biso wala na tozalaka te mbadi biso toyaka tomona ke justice eleka bato bazalaka pembeni babalukela ye nani comment nene barezi songisa Yesu afutela bino bandako akute bana bino ba classe asela bino nyonso tela kana ba mbongo so apesa opo siko taido sala tournage na yo tunana bo finga tunanga nini obi solo migra bien moteur barezi alongoli vidéo te alongoli vidéo ya muto alekaka a cracher sur président Lombe alongoli yango barezi alongoli yango point ufatika ngo bino banyama na etumba ba moto gashi olongoli yango point obi bo ba sans esprit olongoli vidéo yango ponani il faut tika on a na mettre Lombe suka na yisa ki président Lombe ala ta toge to vanda kina rema mata na yebise benga papa Mike benga pena mwana tokende ko yebisa papa Lombe ala ta toge tous les ignares des idiots ba singa président Lombe il faut ba kene à la barre oui président Lombe asa n'importe qui essayer vraiment qu'on répondre bango et puis bano nous surtout ba finga président Lombe na ba jota mibala malonga loko Lombe te jamais bana na mida na ese de pas na na ba mususu ba katula sofa ya kapela o na mususu ya sina mapela na mususu ya free d'ici ba buka mi donc ata mutu mo ta sofa bala malonga loko président botuna ndero botuna bala le ba français ni so ba Lombe atika nai na bango na défaut
atika nena bona défaut na bona kana ba vérité nzambe mwana wa banga papa na été c'est la mona milake ma voilà dipinate osilisi modela fait na yo bon voilà merci ezaki koseka komona okoseka lisubu voilà esali malamu bato na solo ka bakiri kota kibonganga nzamba ebisi bango alobi botika bosimba nzoto me bosimba molimo donc modela fait epina bato basoutenaki yo bon merci vraiment tous les fans ya famille Bota vraiment na linga bino mingi na ndenge botika nga te bolinga nga dipine vraiment merci na ndenge bona otala nga er nyonso ne po soutenir nga merci mingi tous les fans na ngai tout ba fan club en tout cas merci ba fan na ngai ba onoko benga ngai vraiment botiki nga te na linga bino mingi na bosante Kodeko Mbolanga merci mingi Kodeko Mbolanga merci mingi vraiment na monaki yango na bosalité vraiment Adida c'est vraiment merci na monaki yango vraiment Nzambe apambolo boteme boza ebele donc merci vraiment na ndenge bosunga kingai kolo azana bino vraiment merci beaucoup na bosalité ya na ngai moko motema na ngai moko 7e baga vraiment na komi maman Belleville papa kasiko en tout cas Nzambe apambolo kasiko comme la deka et la tous les bâtiments sur Bazarana Sima Maman Belleville Kolo apambola bino merci beaucoup voilà tomoni tableau ya suka Gesho ayeko tout abordir ayeko tout abordir devant ba yelenge basi o bazali 4 na tableau oyo Gesho ayeko tout la bango bordir biso en direct biso dans un direct on film ya moni biso to leka bango biso to la film biso to za bata ba bar bata ba flamingo te bata ba soif te oya la tête 10 oya la nini chambre 10 chambre na 10 on va faire moi ça sur le boté chambre 10 te sikuna mai ebimaka te yaka na 12 ya ala espérance hotel makasi mwende biso ya rotota film biso ya rotota la film Gesho abimi et botisco débat na bandeko na biso maré na kangi folie donc c'est l'épisode oyo uto kota sikoyo 11e épisode mais ndenge na so monela ngo on dirait théâtre film oyo esili awate on dirait ezali à suivre bandeko na ngai botika na yebisa bino famille Bota nazala posa ba nombre de filles o na moni wana ezala wana te famille Bota voilà famille Bota nazala besoin ya ba nombre de filles na yebisa ki bino série 1 liboso oui après soit 2 coups douté 3 coups douté na mona 7 5 6 ba 9 wana parce que biso Maman Belleville azali mutu oyo abetaka ba nombre de filles donc film à suivre Lobby 12e épisode. Maman Mikolo Sakanate. Maman Mikolo Sakanate. Film aussi la biso aussi. Biso aussi c'est mission. Film aussi c'est mission. Rendez-vous Lobby na Lobby na 16h30 12e épisode. Il y a film na bino armes de guerre. Merci beaucoup na Migra Malunti. O azalaki wana. Merci beaucoup na Mosala Nzambe M. La personne ba mbote belé. Merci beaucoup. Merci na Mosala Nzambe Mama Esther Kumbadi. Motela Nzambe. Oche Musape Omeki. OK. Voilà. En tout cas, dipinato sana biso boye. Shalom. Obi générique ya Maman Belleville lingangwa. Nzela mosusu te na kolanda. Obele se nzela na yo. Najala kisanga. Jésus. Nzambe. Nzela mususu te. Nzela mususu te. Bozongisa sila na motema. Bozongisa sila na motema. Bye bye.